Denar TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Denar TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, tu es sur la bande kuna bino kakabon mais c'est non anzela absa bilili. Merci beaucoup na baonyo sur s'abonner sur des shows Denar TV. Dossier na biso ya lelo Pasteur Rankiné. Pasteur Rankiné asali ma solo, Pasteur Rankiné abetisi kake. Rankiné a pasteur oyo toza ko kende na détail oyeba pourquoi to bengi Rankiné. To take sujet yoka. Ba bengi ngai na bandeko ya Suède. Maman na biso a bengi azana à partir ya Suède. Maman oya lobi boye des shows Denar TV. Nazolanda yo na bokebi ya ozolo baba vérité oyo ko sunga batu. Pona ko dénoncer batu o ba ko kosa na sima ya liloba ya Nzambe. Voilà. Nous on est là. Rien que la vérité. Yoka. Tango ba dossier oyo yaka des shows Denar TV. Akendaka na ba église na binote po akanga bino ba photo. To ayaka na ba église na binote po abenga ba mama ba yebisa ye non. Ba maman nde baza ko déplorer, ba maman nde baza ko dénoncer bino na mabe bozo sala bango. Voilà ndenge ba sujet oezo ya awa na des shows Denar TV to take sujet yoka. Ndeko na biso moko mwasi abengi alobi toza na ndeko moko awa na niveau ya Suède. Ndeko oyo kombo na ye Charles. Na kobenga ye ndeko Charles parce que batu oyo bazo bebisa ba kombo ba pasteur. Tant tozo benga bango ba pasteur ezo bebisa pena ba réputation ba vrai pasteur. Voilà pourquoi na kolingana benga ye pena na kombo na ye ndeko Charles. Voilà, ndeko Charles, ndeko oyo aye kokoma pasteur ndenge nini to take sujet yoka. Ndeko oyo azaki na Kinshasa oyo leki na ye ya mwasi nde abengi. Leki na ye ya mwasi aza na Suède. Ndeko na ya mwasi aza na Suède abengi na des shows Denar TV. Mama aleli alobi des shows Denar TV zwa. Pasola ngande na pesio o pasola. Voilà pourquoi je me permets ya koyebisa bino problème o ezoleka na Suède. Papa oh Charles mobali ya Erline na Suède. Non, mobali ya Arlette. Mobali ya Arlette na Suède. Aza soi-disant pasteur ndenge bozo benga ye na Suède pasteur mais histoire na ye eza nini yoka. Dieu peut faire d'une manière à une autre. Nzambe apona mutu na ndenge alingi mais ya biso ba congolais te. Pardon, wana nga na sengi pardon. To BBC, to RVC. Ezo lakisa mapenda ke nzala kaka ndezo tinda biso to sala makamu nyonso tozo sala ya mabe na sima liloba Nzambe. Voilà, nous on est là. Rien que la vérité. Papa oyo azalaki na Kinshasa, famille na ye eza na Suède. Basa lui ba démarche po aya na poto. Papa oyo na Kinshasa azalaki pasteur te. Papa oyo tango makamu na ye ya poto ebongami papa pouf mikande simbi ba bengi papa aye na Suède. C'est-à-dire papa oyo akomi pasteur ndenge nini na espace aérienne entre Kinshasa Suède nde sika komelaki pasteur. Vous comprenez? Parce que famille na etango ba obenga ye na Suède ba yebaki te ke yaza pasteur ba tiralaki pe koyoka te. Ndeko aye kokoma pasteur na espace aérienne. Omoni intervalle wana Kinshasa Suède na 4x4 wana ka tanga avion mati likolo. Tango kaka avion pumbwe na 4x4 ya espace wana kolongwa Kinshasa akota Suède akomi pasteur. Voilà. Côté ba dege ezo kota na liloba Nzambe yango wana, côté ba dege ezo utela na ba pasteur yango wana. Papa oyo akomi na Suède. Akiti na libota na yete azalaki quelque part. Papa kokoma na Suède na famille oyo ebengisaki aya na Suède pour l'instant. Akangisa bango nyonso ennemi. Toke nango bref po moyena pesa ba détails ezate parce que explication ezaki mulai. Nga nazo kata ngo bref poto za mukuse. Papa akomi na Suède akangisi famille na ye mobimbe ennemi alobisaka famille te. Tant on a la famille, c'est-à-dire na ba yaya na ye, na ba leki na ye, na mama na bango tout asangisi binemi. Pasteur akangisa famille na ye binemi, ce qu'on a tuni boy. Pasteur Rankiné, pasteur oya akangisi famille na ye ennemi. Ce qu'on a église na tuni boy, aote ya nini? Po Bible ete ya biso bolingo. Bible zote ya biso toza na unité. Parce que hier Rankiné a solisaka famille na ete. Ce qu'on a église aote ya nini? C'est ça ma question. Pasteur autant comme na niveau à Suède ba tuna ye na famille na ye papa yo okomi pasteur ndenge nini réponse ezate balobi boy ko koma na ye pasteur ezaki ndenge nini ezaka ka un moment donné pouf ba sutuki na Facebook ye wana bandi koteya ye wana bandi koloba yaya to boy ko banga Nzambe ka pona ko luka mbongo
Ah oui, eza mabe te. Soko bengami na nzambe eza bien. Mais soko bengami na nzambe te nde eza mabe. Mais bao ba bengami na nzambe to mona bango na bilembo. Bao ba bengami pe na nzambe te to yeba bango na bilembo. Parce que Bible lobi mukola suka boko yeba bango kaka na ba acte, na ba comportement. Bizaleli na bango nde kolakisa ki baza ya nzambe te. Parce que un bon pasteur oyo azosalela pena nzambe oyo aza appelé de Dieu na ndimi te kakokanga ma ennemi na ba famille na ye balobi asolisaka famille na ye te famille oyo ebengisa ye na poto asolisaka bango te binemi juré famille na ye ya makila famille te oyo famille élargie non famille ya makila ba yaya na ye na baleki asolisaka ata moko te c'est-à-dire akangisa bango nyonso binemi. Et puis, quel est maintenant le problème est plus grave na katia ezanini yendenga ya na poto ba mbongo bato ba sala yike ba futela ke banda ko basangisa ki mbongo po ba futela kaenda ya chaka ndamu ba chela kaenda muka ndenge zalaka papa o na ba nyongwa bato afuta te na telefone ata ba bengi ayambaka te c'est-à-dire akangisa famille ennemi akima na ba nyongwa bato asolisaka famille te bola munyoso basala papa o po ya ko mona poto aya ko mona Suède. Sans merci. Mais quelque part, un pasteur, non, il s'allie bien te. Famille n'a pas réclamé. Famille n'a pas dénoncé. Aza pasteur, il y a un et puis, bango moro balobi boy. Yé aza pasteur te. Bango pe baka moïga comme on a un bon temps. Abimika na Facebook, abandi côté. À un moment donné, pas à comme une église na pemben. À un moment donné, pas pasteur. Makambo des choses. Toro bango ti wapi makambo. Makambo tokolo bango eza kwa ndeko msusu na kutana ina abitala na yeba ye mususu kote na uti koya na poto na kutie na église mais c'est comme ça papa oyo ya Suède oyo papa Charles oyo mobali ya Arlette azalaki pasteur te ya kokoma pasteur ka na Facebook ka nde babandaka moko mibale pas pasteur dega tala kote ba degezo kota na évangile biloko aboyi parce que on azolo beza e uti na mutu na ngate na sali magie te na pumbwe na ke Suède. Famille na ende bengi, famille na ende pesi dossier. Famille na lek makila nda pesi dossier. Voilà, nous on est là. Nous on est là, rien que la vérité. Mais maintenant problème ezanini pasteur on église na a solisaka bato basombela ba na en fait na ko lo ba ondeni. C'est-à-dire azalaka bien, faut mama baba église o. Soko tshaka mabonza te ba kotalo te. Soko pesa ka pasteur mbongo te ba kotalo te. Babi azalaka bien ka na ba mama o basombelaka ba ne bloka kolia. Ya solizaka ba mama o ba pesaka mbongo. Ba mama mususu wana bo awatala bango loko atala bango te. Mais so sala bien te ba makamba boye. Et ça bien te maman na biso na Suède lobi papa pasola dossier wana parce que mutu o to lembie na famille. Ye rankine ya famille ayemo kwa sundola. Famille ayemo kwa pesa mukongo. Ennemi ayambaka téléphone te c'est-à-dire bakabwana alobi nzambe nano ayebisi ete poasola na famille wana. Nzambe azola tsaye ke famille wana baza bandoki. Mais un bon pasteur, ceux qui famille no baza bandoki, tcha bango na se sambela nzambe longola bango kindoki. Mindeni boko kolongola ba famille na meyo kindoki te. Me rokuta na église ozolongola bana baninga kindoki. Ozolongola ba famille baninga kindoki. Siko kindoki ni oyo kolongola na famille batu na famille na ozo kolongola te. Un pasteur avec une puissance limitée. Mais comme ici, ce qui famille a pasteur au babandoki. Pour pasteur alobi akaboni na famille na epo babandoki. Mais ce qui famille est bandoki, yo za un pasteur, tu as le pouvoir de Dieu, mais allez prier pour la famille. Prier pour la famille, longola bango na kindoki, wana kangola bango kindoki sila. Mais pasteur a kimi famille, alobi famille o bana kindoki. Nga moyena sola bango ezate po nzambe nano autoriser ngate na sola na bango. Nzambe akomo kima bandoki. Mais bino biloko boye ko sala na évangile. Biso to monate, kala to mona makambo te. Un pasteur mais faut longola no kindoki banda ko longola kindoki d'abord na famille na yo po ya ko longola na ba famille na biso longola potina miso na yo avant longola ya miso abat. Comment yo kindoki eza na famille na bino ozo ko longola te oke ko longola kindoki na église. Siko ya église ozo longola ondeni mais ya mama na bino ozo longola te ya baleki no abasi ozo longola te. Et ça li bien te. O eza makamni ezo sa mana mokili. Pasteur o balobi vrai rankiné na Suède. Rancune, c'est-à-dire yé aza ennemi ya libota na ye moko. Comment ki kozala ennemi ya libota na yo ou yo telemi na cher ozote ya bisoni. Parce que tant yo moko lo binemi, yo moko rancune, est-ce qu'on a Bible wana ozotanga nini? C'est ça le problème.
Batu bazolela biloko oya batu baye ko bebisa évangile na poto, batu baye ko luka mbongo na sima Bible na poto, batu tout bakimi na Kinshasa, bakimi na Angola, baye na poto pona ko luka mbongo na sima ya liloba. Yaya c'est dangereux. C'est dangereux msou komona boye aza même pas digne ya koya kote maliboso ya église, mais ye wana ba micro nzoto mobimba lokola nyoka longo azobi na vimba. Bilamba pembe balati ba micro nzoto mobundie nyoka longo azobenga mama Siska ye wana. Menzoka un escroc. Eza bien te ba biloko aboye. Ba misusu bango bazokendo sala ba bêtise na ba Kinshasa me bazongi na ba poto, bazana ba église ya minene na poto. Mais biloko tokolo bango ti wapi? Mais nyonso wana eza ni nzambe azolakisa misala na bango po Bible eloba ke boko yeba bango na misala na bango. Misala na bango nde ezofunda bango yango biso pe to dénoncer bango. Nous on n'a pas un problème. Biso to sala ka musala ya ko dénoncer le mal. Ya malamu pe to lobi yango c'est ça. Pasteur on a souhaite un rankiné total. Monsieur Charles mobali ya Charlotte ce qui ya nani ya Arlette na souhaite. Et ça li bien te. Papa yo za na problème na famille na yo okanga famille bandoki. Okangisa famille na yo binemi. Mais pasteur ni na okangisa batu binemi. To mona na nte bambongo batu. O ba pesaka ye ba defisaka je ne sais pas tango ya ki po koma na poto, il fallait ka remettre bambongo wana alingi kozongisa mbongo wana te. Téléphone azo yambate, c'est pas normal. Biso to regretter na biloko aboy. Tala ba publication zo ya ebele ba pasteur misusu ba suiba na bato ba 15 ans, pasteur abimina mwana 15 ans, mususu akebo yake ko sala buzo bana Kinshasa, mususu azongia wa boti akimi, mususu asalibo ya kei. Est-ce que wana pendeza ba vrai pasteur ya solo? C'est ça. Parce que ba vrai pasteur ya solo ba ko sa biloko aboyete. Pourtant loko aboyeko ela oyeba ke loko so na sala yango ko zala bien te pour ma réputation et ko zala bien te vis-à-vis de mon Dieu tant que pasteur. Mais quand ils font ça, parce qu'ils ne sont pas des vrais pasteurs, yango ba osalango, ba yebi ke ba osaka blo moran kachimini derrière la Bible, mais ils ne sont pas les appelés de Dieu. C'est ça, nous on est là. Et ça li mawa passe na son. Okomona bango ba micro nzoto mobimba na cher azoganga lokwa nyoka longo azobenga mama Siska ye wana vimba tindika tala ba micro nzoto mobimba. Mais par après un aventurier, par après un escroc. Mususu nazo mona na ba Facebook abwe yaya ba micro nzoto mbaka ande nazolo ba bilamba pembe lokola nyoka longo tanga bande ko bina mama Siska na Kinshasa vimba mais makambo to ebite ko suka wa pesa lima wa pasi na soni mama o alobi des choses de Nar TV zwa pasola lobela likambo ya ndeko na biso oyo biso to yeba ki pasteur te to lamuka ka na tongo to mona na Facebook azoteya après le temps to monya sali église lelo akoma na église. Mais ndeko o libota na yemo kwa kanga ngo bandoki to so laka na ete abenga biso bandoki akima famille akima na banyongo soka ninga longola kindoki fo bando longola kindoki na famille na ye kwa ke ndeko longola kindoki na église na ba famille mususu au moins bato ba ya na ba désordre na ba foyer baninga bangoyo famille na yemo kwa longoli ndoki te mais oya ko kanga ndoki na famille na yo apanzi bino libota. C'est ça le problème. Bango na ka ko mona benasima ba problème ko bimebele na ba foyer bato pourquoi parce qu'ils ne sont pas des vrais. Parce que tant on a likambo famille na yende bengi famille na yena lobi makila na yende bengi babi papa lobela ngo bisonde to autoriser yo lobela yango ngape na lobi yango parce que famille na bango nde ba est-ce que kombo na yenga na yebi yenga na kenda Suède na mona ata Suède na yebi direction Suède ezaka wapi mais kombo na ezali kombo na Charles mobali ya Arlette est-ce que ngana kenda Suède na kendo yeba Charles mobali ya Arlette non mais famille na yemuté bengi ba lobi loba yango bisonde to lobi loba il n'est pas pasteur. À la mouka na tongo a koti na Facebook abandi koloba lobi kuna pa a 5-6-3-10 personnes lelo pasteur. Famille na yemoko binemi jire a linga ka famille na eta kanga bango bandoki abinzambe na laksi ete po ya kosola na famille. Ah! Yaya yo za pasteur ki nende kolongola bango kindoki. Ya famille no koki kolongola te men église wana ozolongola batu kindoki. Ozo kanga batu kindoki, ozo longola bana batu kindoki, ozo longola batu milimo mabe, ozo délivrer batu me famille na ozo délivrer bango tendenge nini. Nzoka papa kima soni, ya ba nyongwa bandako ba futele, ya ba nyongwa ba biya ba avion so yi ba biloko ni ba defisa ki il faut zongisa mbongo batu akima na mbongo batu azongisa te. Mais za soni, apo lo ba ke yo zote, ote ya nini yo moko muyibi ya liboso. Yo moko boyi ko zongisa ba nyongwa batu, mutema mabe pa rankine ya suka. Na église wana linka ba mama o ba pesa ke mbongo
ba maman o ba sombela ba ne bilo akolia nde ba o ya collaborer na bango bongo biso ba mususu to pesa bino mbongo te ya bana biso to pesa bino ba mbongo te po bo sombela bana bino bilamba bolinga biso te. Ce n'est pas normal ba église alelo ekomi wa et ça livre ma passe na soni ya ba maman boza la prudente boye ba nani bozo landa na Europe oyo batu ba ye na Europe ba ye ko luka mbongo ba ko luka mbongo wana ba koti sima liloba nzambe ba ko luka mbongo ba koti sima Bible pour vous tromper. C'est ça, nous on est là. Pour nani ba pasteur bazo sakana ba papa te toujours ça la ba émission mikolo nyonso pour nani ba sakana na ba papa te. Toujours vous les mamans. Yango tozo beta ba alerte ba maman boza la prudente ba pekisi muta kende église te kende église mais yeba ozo kende pas nani. C'est ça le problème. Ba maman boza la prudente ba aventrier ba ye e belé na poto. Ebele ba vrai pasteur bazo mona na lisusu te ba aventrier plein ba ye koko sabino kolia bino ba mbongo ba mambo ebele suka nyonso ba kolobe ko sukela ka na mbongo. C'est ça. Et tout ça là nous on est là pour alerter le peuple de Dieu. Yaya zala prudent yeba wapi yo kenda ko sambela. Luka oyeba koto kenda ko sambela zo sambela nzambe devant un vrai pasteur ou devant un escroc parce que yo na bo kende li felo po olandi muta lokuta bilo tubo kende mulongo moko. C'est ça le problème. Et ça lui m'a passe na soni papa oyaza na Suède azo kosa ba tandis que ye rankiné ye na famille na ye ba so la raté ennemi juré ya famille na ye moko akabwana na bango baze sika moko ville mona ni mboka moko mais ayambaka même pas téléphone na bango alobi ba bandoki et ça lui ma famille na ye bazo regretter tant ba bengisa ki na poto po ba lukelo mbongo ya na poto baza bandoki te mais mbongo bandoki yango na yo mateli avion po ya na Suède. Pourquoi pas boya kimbongo wana bandoki depuis Kinshasa okozwa ngote parce que ba bandoki ba ko bengisa na poto te na mbongo kindoki mais mbongo kindoki yo na ngo na poto mbongo kindoki yango na commission oyo za lelo na Suède tala ba aventure batu ba osala nyonso wana bendani na famille po famille bazo yebisa yeke tika biloko ozo sala yo za pasteur te ozaki na Kinshasa to yebaki yo pasteur te oyaki a ozaki pasteur te okomi pasteur ndenge nini abendani akabwani na famille po famille na ye elinge dénoncer. C'est ça en vrai nous pouvons dire ça. Mais ça li mawa passe na soni yaya soki olandi des choses de Nar TV à liboso s'abonner au tala ka ba réalité vrai au mona makambo ezoleka na mokili. Partager émission kaka nini tolobaki émission nyonso des choses de Nar TV otali partager ou alerter batu mususu baye ba makambo o ezoleka na mokili ko sala bien yo peso oza na dossier numéro des choses de Nar TV ngwana benga biso yebisa biso lisolo vrai tolobelango pona kolamisa batu ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi ndeto kutani na émission ezali koya. Merci.